On est là, on est ensemble. Sofote masolo bandi carré. Ah oui, Lianza. Oui. Qui est tourné ma somme? On est attentif. Même moral. Kakokata misisi. Ici, on est là, ça marche de santé, La carte d'anniversaire à président. ma marché à Kaka, na cadre d'anniversaire à président. Na aussi aller faire plainte à Kaka. Na maman ya bana nyos. Moi mon temps ça marche de santé visibilité maman. Visibilité maman ça la bien. Danger. Maman au téléphone. Maman. Marche de santé. Ça va bien. Tous marché. Tout le monde a bon anniversaire à ton président Ridili, il y a des sofoter, au Sonja, Bolingo, la Misamba, Missi, Sama, pas le nez, Niamaza, Massi, la race montée. Parce qu'il pointe sa balle. Danger. Fouiller le monde dans la terre. Moi, il va pour la plan. Waouh, minga golobea été donc merci na population bani au soutenir artiste na bango moninga tous ces belé rien à dire donc soutien 100% un artiste na biso Lianza li sofote minga golobea été moninga to na kata otambola donc ya golobea été ya goloba vomea été pe meza de likolo. Les super tontons de la ville, Bissoé, les 13, donc ça très dangereux dans les lots tout marché. Tout marché artiste, regardez ça là. Ça y est, musique. Balé 13, n'a pas ça on a. Il y a même moral. Il faut encore tel. Missi Samba. Apana loin. Kata kata bao. Qu'est-ce que vous en dites pour la marche d'aujourd'hui? Se passe bien, très bien même. Bon anniversaire à Lianza et à moi-même aussi. C'est la toute première fois que je vois l'artiste Lianza. Oui, moi-même aussi je suis née aujourd'hui. On est là. On est là dans le banc. Lianza. On est là, base qui pointe, on est là. Base qui pointe, on est là. Ça marche. Dans la marche. C'est mon fils que j'aime bien. Maman soutenait Bana, tout en pépin va soutenir fille de loin. Yosile Petanga, Christine Sila, Posate Mebe, Belinda Tuta,
dans retard à Bino. Franchement, Karine Pala, je vous aime mes stars. Nadez-les-moi, mon chou. Vous êtes mes bébés, mes fils, mes filles. Je vous love, je vous soutiens toujours. Je vous aime, caca. Maman permet là-bas, elle nous soutient, les stars, on a dit ça mini. Ça fait ça, on va là, on va. Dans ma mort, elle va valoriser les stars là-bas. Pourquoi pas chez nous? Donc, les stars nyonso comédien moko bazala motema nanga. Na soutien na bino nyonso sauf motema. Donc vous avez un ya 4. Vous avez la marche de santé matanga benga maman na oya. Vous avez un numéro na bino nyonso. Voilà code Facebook na bino nyonso. To komani to bengani. Bon dimanche à tous. La marche dans le lobby, marche l'équipe bien, et les gars bien. Non, il faut nous faciliter. Et les gars bien, nous tambour là, nous met là, nous dose là, retour à la salle. Donc comment non? Le journal Lianda pour vivre événement, c'est événement. Moi, na papa li 15 ans, maman ma sopa. Lianda li sort fauteuil. Le autre pour vivre ça à la grâce de victoire. Pour vivre. Waouh! On ne connaît pas de monde. Les temps sont pas yango. On va la théâtre. Donc événement za makasi. Oh azanga raté. Oh azanga raté. Pesa makambo so makambo. Pesa makambo so bilenge. Ba spectacle ba chorale banzem ba bloka bien ba surprise ezebele bele. Oui, Kembo na zabe katakata lele ko beta mabele ya dega omona ngo na TV yaka na la grâce na 16h o vivre ngo live ba poste kaka ngonga na jour makambu te lelo ne makambu babil lelo eza lelo dans lelo nde le 30 yo ka le 30 c'est cool le yom totika na ndako banga note 16h na la grâce tokuta no sombi bien na o sepela agogo ya modaza ya de loaza bakata motoba babenga bango misisimbi lisembe babaka motoba babaka mayanga babaka losobo bapesa bango losoli lisembe wana mama papa alianza somoni bami na ye bakoyi na terrain seke mambo eza danger kosala artiste mambo yevi
bakata moto babaka mayanga babaka lisangu bapesa bango losondo bo babaka lisangu babaka mayanga bapesa bango losondo komonanga likinya o mamalanga masoko Yanzane Makambu, donc dans les bars toujours on est là, au marché, donc Babili Yanzane Makambu, donc voilà, ouais. Yanzande okutango dans le groupe Yanzande yango ka makambo zonga kataka makambo kitoko ya bien awande babi marche de santé pour te garder ka ba santé na biso vraiment biso marche de santé zande lelo donc makambo pesi makambo soit makambo veut dire il sofote ye moko mon président Yanzande makambo ye wana charge à Congo babi eloko ezate koya onde kokate kwa 15 donc ta sala kitoko wa osepela na pesa le oye osali mokili na yo parce que ye ni mutaza président wa sukisi ye kaka l'idée elle attend maman boki Pati Bantoulé, allez, on est ensemble. Le moment est venu. Le moment est venu. Lelo, ça le boucan. Lelo, ça le boucan. Ça le boucan. Ouais. Non, yende makambu, yende vraiment makambu. Tata mama misuli. Ah oui, Liane, ils sont fortes. On est ensemble.
On le fait partir dans tous les donc à mort de marche donc on va ressentir on sera là together, we are together, one love my brothers, we love you. This is Lianza, li Sokoto Nyamazamba, Abana Luenda Sila Somote. Yeah, this is our land. Yeah, we are together, one love. Doudou Abio. Bonjour à tous, bonjour, je l'aime et vous Amen. Amen. Salut le phénomène quoi. L'instant il s'offre à tel Salut. C'est mort. Sauter sur ce moment. Pero filmer est belé en ligne fort. Il y a eu au président Sapin international. Ouais, on appelle cordon qui dit Mamobutu international. Ça me va réel. Les cordons et c'est ngoni nous allons les locaux dans journée. Ouais, to sepeli de au marché à l'occasion de l'anniversaire il y a star na biso. Il y a des alliés photo cordon. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, on est tous là, donc vraiment, groupe Lianza Babinde Makambu. Donc au marché, donc tant au long directement dans la salle, donc spectacle à Makas, dans les livres pour bisous. On appelle ça fanatique, dans l'union sur tout le monde. Puis nous toujours marche. Tu sais, nous les 30 essais à Yinda, puis nous toujours na marche. Dans la tête au biso toyeli kambo na moto te o to marché na biso e na président na biso Lianza. Donc somo oyo boya sali mokili na e marché to sala kimia
mutu na nde na ye moto abangisa bolingo aza te mpo toa mobimba soki komeka okuta na bonzambe oke fanda oyo po yango asala ya ye o. Félix, tika tricherie, le moine a wana caméra. Tika tricherie. On est là. Tika tricherie. lelo eza mokolo yango bomona ke le 30 secondes eza lelo mokolo makambo te babomba jour te bakosaka mpe date te lelo nde le 30 wana bowanda ozela lelo donc lelo na la grâce seke makambo eza nde lelo donc lelo eza lelo. Ok, merci beaucoup. Maman, Leka, se présenter comme vous avez. Nga kombo na ngachana nga kombo na ngachana bino mo bomo na kandinge événement ndinge leka ba sentiment ndinge zali yolo ba trop ezade donc y a rien à dire parce que bino mo boyebi lianza moi to loba lisusu ebele ezati bozela kaka lelo bomo na o nyonso tout eleka et c'est pesa bino. OK, merci beaucoup, merci beaucoup. Kuna marche lelo comme na Nadège Mondia. Marche lelo kitoko wapi namona te. Joyeux anniversaire d'abord na artiste Lianza. CP longa naza nga artiste te. Ozana anniversaire fan kaka. Fan kaka. La lela est fort fan kaka. Naza nga artiste te na ngage mingi. Ya mwana mo na participer na marche de santé donc kitoko makasi. CP makasi. Ya boye bazui wapi. Kitokos. La CP makasi namba baxele ebele azwa inane ya batu nyonso bakiseli kitoko makasi en tout cas la CP. On est en famille, moi j'aime toujours lier. Tout d'abord on a question je bénis l'Éternel parce que babi toute autorité vient de Dieu. Et là au moins ça la maraza rezate nous a même d'apesi biso lianza na temps premièrement to fêter notre anniversaire na et en plus ça pèsiment d'ordre. Ce n'est pas donné à n'importe qui mutumonga anniversaire na lobi non toke na spectacle toke na marche de santé mot d'ordre commis bon moni population de yé donc yango bible lobi na biso toute autorité vient dédier to forcer le côté to yega ko encourager camarades na biso collègues na biso minga olobate to remercier ka ba fanatique nyon surtout bazawa donc infiniment merci to bosanité lingala news o tika biso te to bandana yo jamais va changer l'histoire. Infiniment merci. Ma fan nyonso. Moi question mon président est-ce que derrière tout ba fan tout le monde balandi yanza le belé est-ce que leur mot ça simate batami. Bon en fait ouais batami zanini tout. Bon mon na ba publicité les gars qui on va commencer tout d'abord na marche à santé à part marche à santé tu on a spectacle na poko na la grâce na victoire tous alors na bon na spectacle balé ndoulé nyonso tous alors. Bref bobombeli. Bon, na CP Makasi na se présenté comme on a les grands Lundu, sinon mais que président du groupe cinématographique Bolingo Bana Mbinza. Na yego se présenté Bana Mbinza nyonso awa l'anniversaire artiste na biso lianza li sokote nyama mwana nyama ici la sauté joyeux anniversaire artiste Bana Mbinza bo pesa biso ka confiance na ndenge to lakaki bino to kokokisa ba posa na bino. Joyeux anniversaire na suki na Mbinza mobimba. Na CP Makasi mingi nde na yeko se présenter na confiance bo pesa ngai. Ezaka dans exam ko le sengo po ezana no occasion ya mbotama na ye. Nde totalaki keno ki kolala eko koleka bongo te. Tellement za star ya moment. Donc to organiser ki makambo ndo moni lelo to teba marche de santé, to sali spectacle po to sepela biso mo te po lienda za mutu ya bato. Vous comprenez? Tout le monde bazana donc sentiment kaka
Merci président tomoni yo boye bozara boye mais na pourquoi ya msusu pe pozo empêchement to nzonzi mo ezali royate est-ce que vraiment ozo affirmer ba tout bazali na pourquoi yo po ozala oui non ozala so ezali ke na ozala te na za na marche te donc na bandongo tongo c'est que tu sois pe na ozala. Merci président pour la présence. Ouais, merci beaucoup. Na posa no pesa pe merci na Bantule. Bantule wa mutu nanga kati. Mutu nanga kati Bantule talaka yo. Donc chez nous yo na biso bande ko nanga bo s'abonner massivement donc na Lingala News magazine donc bo s'abonner bo za information ya sûr. Bo moni siko alandi biso sur terrain. Vous comprenez? Donc makambo alianza alandi yango sur terrain azo za information na source. Donc azo za ba direct. Soko lingolo ba collègue. Na Lingala lo bakaka muninga. Na qu'est-ce qu'on a collègue? On a lisano oyo aza mwana. Voilà. OK. Omoni présence nanga d'abord ezali na considération o na zwela kaye. Na respect o ya pesa kanga. Voilà. Le problème là c'est ça. Ce que vous respectez, vous ne respectez pas. Si vous avez une invitation, dis-moi où vous avez que vous avez été. Si vous avez que vous avez été, vous manquez de respect. Ça, c'est l'impolitesse. Et le coup, la zone, c'est là que vous respect. Voilà pourquoi nous allons. Voilà. Okay. Merci, c'est un grand plaisir de vous voir dans la manifestation. En tout cas, on a bien 16h to Rosala. On a des plaisirs à mon zone qui s'en a bino comme on a bino et belé boyé. Koya ko soutenir moninga nanga lianza et ça linga des plaisirs. OK. Ouais, moté parti Bantuli. Ouais. Oh, iloko ni balinga out. Moi bien otambo ngala na ba base. Omona base qui kwanza za vendi base qui kwanza ya lo bezate ozomona ba fils de bouger bazali ba oti ba Japon direct ba marche. Eza pona ndoko na bango. Donc c'est la famille. Donc pour ba balinga yo balanda c'est que ba dona yo balinga yo. Ya omona ba base na ngatu ba tiki ngate omona tozuya ngam tozuya kasavubu tozuya base qui kwanza. Tozuya qui kwanza to wilegindi to gare central. Donc balinga ba les tres donc chezati. Balinga dans tout cas ya ramulingo. Ouais. Papa fan na ngami olobete ba ko suba na salle. Ouais, ba les tres toye pour na mutu na biso ndeko na biso donc tout ça vraiment na amour ya mo biso toye boye donc ya azar ya la raté. Nde to mona ni boto vendre siga moko pour la lianza. Donc lianza ndé makambo. Donc mingi olobete. Ouais, merci na sepeli ato. Base qui poanja balé. Quand on parle de lianza c'est base qui poanja. Ouais, na sepeli. Na ebi ki na soirée le zaou bien affilé. Merci talaka base qui poanja. Toye marche de santé ya mutu na biso ya kati. Mutu na biso ya kati ya Kipwanza. Ye penda za mwana Kipwanza mwana ndako. Yango lelo eza marche toye. Toye ko soutenir mutu na biso ya terrain muta base. Ballet 13 toujours. Ouais. En forme, les super garçons. Kipwanza nde makambo. Mingi Kipwanza. Belé makasi, no bine belé ba fan nango balingaka groupe Lianza. Balobi artiste na bino yo Marlène Odia. Ako pesa vraiment. Marlène Odia penda yo ako pesa makam na poko boya kotala balé ko bina mais j'étais grave. Degré na obina. Petit mabso avec Marlène asila. Et jamais na sila ba otala pende événement lelo ba senti Marlène Odia live ene no ningisela bango penda loketo ene no balolela bango na balé na bi penda président na place azo sepela ba senti yango wana bombeli ba fan anniversaire yango yango mukoro ba jour ba rosela yango marambute yango ekoki dimanche lelo do eze ko yinda makaso Lamborghini Lamborghini yeyo donc lelo ba na sala grâce donc na asi béton ne roningana pour Lamborghini on sala donc tokolo nga zate donc lelo vraiment Teresa mine moyo le bezate ba mbote bena baton so Holanda ngo donc ciao tozali. Merci maman comment on a? Ah oui moi c'est Bobette Ndingi. Donc
mosali na bino bamesa kosepelisa bino ya boya vraimen ebele boya kotala spectacle ya makasi oyo nani bomona te te bafani na baozela nini bafani na baozelaka na pokwa baya tobina bale eza wana loketo eza katakata do topapa pendako nini bosantima bale oyo na pokwa boya tozela bino vraimen na sepeli. Merci maman. Kati umba yeyo kati bafani na nga na bengi bino na soirée ya le 30 lelo boya boya po nga nde naza boye nalobanga mingi te nde na bina katakata na kanda katakata na kata mpenza baoba na se ya misisamba na se ya lipiki na kata yango partout bosepela makasi baosepela do baosepela mpenza gogo kosekeza gogo boza desite. Merci beaucoup. Maman Aleka, comment on se présenter? Claudia Mbui nde yeyo mwana lianja ya tongo nde yeyo Claudia Mbui oboyoka yeyo donc lelo bafani nyonso balinga président nga lianja boya makamba bien tobombeni bosepela boza desite makamba kitoko na pour à partir à 17h boya ebele donc napesi noka ba gros bisous. Ah oui, makambo indi makambo ba biga santa ndeto mama yakoloba comment on se présenter? Ngakobona nga Esther mwasa pembe na sepe makatala ndenga mona publicité na ese bino na benga vrai chéri lokwa nga baya na moni pe ba vrai chéri baya mais bolemba te do de 17h bino mo bomona pe na ba surprise Esther mwasa pembe bombeli bino na pokwa nini bombeli like ça non to mona data bona poka boka pe na kata kaboy biso balianza tobinaka balezana biso moya bana lianza to bino mo bomona bale ebetama bomituna te oya wapi ya biso mona groupe alianza basurprise eza ebele président nga bibe na osepelisa bafani na ye baonyonso baolanda na ndako boya po biyaka $5 apamba présence na mine eza bie po oya ta orate mambo ebele po basurprise akafu eza. Ok, merci beaucoup. Maman yaka yo pe yakoloba comment on a se présenter? Mona Deborah Mbuyu mwana lianza lisofo te na minute to to na gare centrale to sa marche na 17h na la grâce to bengi bino boya ya minene ezali to bombele bino lelo nde le 30 makambo lelo bosama mwa bien una sala ya makasi on to sala te to sala nde lelo. Merci beaucoup maman yaka comment on se présenter? Bon, comme on a José Nzasi, yo mwana Petro Congo, boye ebele. Moi bana Petro Congo, ya José Maindamba yaka. O mona bana lisofo te. Donc papa nde makamba ko kata baoba. Donc bo kata bo palola na ba big Gillette bien. Bazona avant goule. Donc yango yo. Kata baoba. Yaka to kata ti awa donc partout eza ana tolo eza la te. Ok, merci beaucoup. Maman, comment on se présente? Kombo na ana vindu na bengi ba fanatique na nyonso tu boya lelo na 15h to efsa bino bocha tembe boyo vivre en lelo nde makam donc to sepel sabino dara biso bana lianza lisofo te bo sonza bolingo la misi samba pa na lwende nyama zamba beli bangoli na pokwa lelo na bombeli ba mamba bien biso to ba yembi to ba to sa chorale mo ba sepel na makasi ta chorale ngana ko ta chorale. Maman, comment on se présenter maman? Nga Laetitia Koutela, autrement dit Mama Kalunga groupe. Nga yeyo. Ya groupe Lianza. Mama Kalunga anate ya groupe Lianza. Comment fan na bazela ni? Bazela pena na ngana na mupanzi nyonso ona katakata na ko katela bango na chorale na ko yembela bango bayebele surtout ba fana nga nyonso akauka. Bana kauka. Na bengi bana kauka mabele ma metala ka mosika teka en face à Dodan ka bana kauka. Boyo yoksa sonité boye bele na oyamba bino maboko ko fongwama. Abanga ba mona mwana mbu. Il faut ba mona pela kata ba surprise na salle. Il faut y a la big Gillette pour katango pe bien. OK, merci beaucoup. Maman, comment on se présente? Comment la Angelo Finda. Bato nyonso tu ba préparaki le 30 mais ya biso eza libanga ya makasi bakomona bango balali baza na se baza poussière baza te président na biso lianza za likolo tona bengisi banani
nabengisi bana nyonso ya Dodoma A26 baya bakomona événement makasi tokokata dodo tokokata lisasa kata ba tokati bango. Ok, merci beaucoup. Maman Poussana, comment on a se présenter? Comme la ma Clarisse, les londes amakambo. Ya solo. Les londes amakambo na la grâce boye belé. Donc kata biso na se longo. Si un des sommes on na poko boye belé me belé pour se pesa président Lianza. Merci beaucoup. Maman